Sali na babone nyonso ya Adassa Temo TV bisika nyonso bozali na pesi bino bamote ya mingi ya ebele. Bo continue ko s'abonner, bo continue ko liker, ko partager ba émission na biso to koma communauté ya monene. Bo talaka ba émission banane baneli tina suka. C'est vraiment important onyo so lingaka nga bo sunga chaîne kola. Sujet oyo na ye nango eza sujet très important. Lelo na kozala un peu doux pour bato ba comprendre qu'est-ce que si là et qu'est-ce que SB. Lelo tomoni Jérémie Chabani azalaki na matati baosala dynastique kuna ye na ba groupe na ye mobimba. Jérémie Chabani aye kobimisake Bella TV. So na Bella TV, vous comprendre que belle vie. Atonga ki sila epa na ye. Ke nyonso oyo sila asalaka ezalaka mabe. Tango toyaka toloba ke belle vie kozala pembe na sila te. Belle vie tolingyo na sila te o bozo sala eza hypocrisie. Tanto sila zwaka o ser na ye alingaka yo me yo lingaka ete. Ba fana belle vie batomboka. Ba oyo bakotela belle vie baya na ba émission ba finga sila. Ba traita sila de tout. Des hypocrites, des ntoki alinga baninga te, aza jalouse baninga. Lelo yangwana likambo nde tosalaka te wumeli. Nzambe soka alinga bimisa vérité, bimisa vérité. Bozo bundisa mutu moko oyo aza innocente. Sila ana bobundisa kaza orpheline. Oyo bobundisaka orpheline de mère et de père. Oyo bino bobundisaka. Ko boye bisanga. Mutayaka ko se défendre te. Mutayaka ko loba te. Soki Adassa lobi te muta oloba za te. So tata mwasi bisalo lobi te muta oloba za te. Soki Dorcas boloko ka lobi te muta okotele aza te. Soki SCP lobi te muta okotele aza te. Siko likambu oyo eye na moma oyo na internet. Bino bozaki na posa siko biso atanke babakuki to salani. Po bozo kota na ba live na bino. Donc nazalaki surpris lelo batindelinga lien ya komona demeure ndenga zo finga moko ya babakuk. Bokenda ko sala nini na ba live ya batu wano bafinga asila. Bokenda ko sala nini. S'il vous plaît, naloba mingi abakuk oye, s'il vous plaît. Bokenda kako kota na ba live, oui, ozana poso ye baso ba olobela sila nini. Kota, meko laika kate ko commenter te ko loba eloko te parce que soko commenter na suka nango, eza injure. Bozala lokola mams na biso ndenga te ya biso to garde to abakuk zala na poste na yo. Ko yenga to kenda kokota na ba émission ya ba invité ya bato o ba fingaka. Ya bato baza bazoba mituna bango ekanisaka te. Nga jamais na koya ko salela belle vie analyse, jamais na koya ko salela Marina Laba analyse. Soki bako beba na ba sala ni, moi je m'en fous de ça. Le lenge de mère a banalisé que ndenge belle vie alobela ki si la mabe, c'est de la même façon que moi je suis en train de banaliser à 100% makambo o Marina Laba. Si c'est vrai qu'elle n'a bete mosindo, on s'en fout de ça. Ce qui peut ezande ni netali biso te. Biso to yeka kana kombo ya belle vie parce que yepe atangi kombo ya sila. Jérémie Chabani aza proche ya belle vie kandi. Aza muto asalaka na Bella TV, ayebi makambo nyonso ya Bella TV. Si c'est vrai qu'on le paye $30, nous obiso to yebi te tali biso pete. Biso problème na biso to lingi kombo ya sila na minoko na bino te. Jérémie a se sentir mabe pourquoi? Nyonso yo zaka makambo sila osala eza mabe. Mais lobi makambo sila sala nyonso sila sala eza mabe. Mais tu t'appelles la marraine de la chaîne. La marraine de la chaîne. Biso to longolio ki marraine.
tolongoli ki marraine wana okozala sous marraine na SBT pour ça se fait pas yo olinga mutu wana te okoma marraine na ye si tu vois que nyonso oya sala kezala mabe attends que ta sœur yo obandi YouTube liboso na ye onga kopesa ye conseil tala bakenda abu mais yo tango déjà obandaki obanga même pas que un jour mutazaka mutu nakoyebisa nakoloba mabe asila pa Jérémie te Jérémie aza mutu na obozala na ye yo mutu lakisa ye musala me obosanaki eloko moko ke Jérémie aza fan tango sila ayaka alobaki fan baritaka ye te fan bakangaka ye te eza lolenge erreur o Bellevue asalaki tango ozoya koloba makambo ya sila otonga sila pa Jérémie est-ce que obosanaki ke Jérémie aza fan ya sila nde tozalaka boye biso toya bato moko biso baadasa toza sensible so na yoki ka makambo sila na okoka te na oloba eza lokola Bellevue siko tozala bato mayele tango banda kobetela Jérémie Shabani makambo nyonso sila sala rezala mabe boye na boye obosanaki ke ye aza fan moto alingi mutu na ya kosupporte baloba mabe na ye te lobaka kolingi ya solo te mendeti olingi mutu na yo ale baolobele mabe yo vandi wana ozo supporte ozo sekokoka te il avait fait semblant asepela yango te il avait fait semblant yango moni ke même si ewumelaki loba plusieurs fois lelo aye ko ramener yango toujours Jérémie koya kosala na SB ezate po na sila profiter na moment oyo Bellevue na Jérémie Shabani baza bien te yango na bengisi ye na SB c'est faux et archi faux. Je vous explique à tout moment que SB c'est une entreprise. Donc quand il a besoin de travailleurs travailler bako porter travail na bango na kati ya SB. Bon comprendre Jérémie aza acteur comédien donc à cause c'est limité kakate loko la Bellevue mutu albimisa ye pa batu fo azala kaka pa Bellevue non to mona ba Kofi Olomide ba Wera ba format héritier a formé Fally Ipupa mais akolinga kutu produit na ye oya formé etalama partout eyebana partout po papa zwa gaz mais bino na théâtre tozo comprendre bino te lokola dina na format ki Micho akokendo sala na SBT akokendo sala côté mususu te parce que aza produit là si tu es un produit infini tous a produit à vendre tous a produit ni non vous comprenez pas parce que mutu oya formé mutu na ye azalaka na posa toujours ya mutu wana amata akende liboso bino boye baka définition ya comédien te un comédien ce n'est pas celui qui se reste seulement avandi kaka na esika moko faut tourner kaka na chaîne moko non comédien faut tourner na ba chaîne ebele pour visibilité na ye et kende apesa makambo yo kanisa kisoki sila azaki kaka papa pe lomba kote bazozengi te melelo sila azana ba meilleur fan du monde te tokosana te que se dise la vérité na bato théâtre mutaleki sila na ba fan azate tokosana kate Bellevue akokende kotonga Jérémie akokende tonga sila et pas Jérémie ke biloko nyonso sila sala keza bien te soki sila ayebi ba tactique nyonso ya théâtre yango babengaki Beckham l'impératrice Mama Rosa ayebi ba façon nyonso akosala po esekisa mutu abandi carrière liboso na yo vanda na ndako otala sila na TV peut-être po sepela na ye mais après siko bino omitiaka oza mwana malamu à tout moment tu pleures nyonso bandi kolela ngaboy mais lelo mama sociale la patrona ya kisongi ya patrona ya basongi parce que otonga ye peka pa Jérémie te po Jérémie abimisi vérité otonga ye pa bato ebele basubatima ebimaka yo otonga asila mais na ba photo to mona bino ensemble si la ndenga azabonga komi na danger ya makasi akoliaka na batu te
Donc faut azala na ba a traiter ba comédien lokola ye aza patron bango baza ba travailleuse na ba travailleur o ba yaka ko porter service na SB afuti bango mbongo na bango basimbi nzela bakei. Beckham, je te dis à tout moment ma sœur, je t'aime beaucoup. Il faut azala prudent na lolenge ya batu ya boye. Traiter mutu nyonso lokola travailleur na lokola travailleur na travailleuse baye basali musala na bango pesi bango ba droit na bango basimi nzela bakei. Makambo ki makopini na mutu biso babakuki tolingi yo na bakopini te tolingi yo kaka na ba travailleur na yo. Donc tolingi na biso yo kaka zala kaka na ba travailleur na yo. Et en plus Beckham zalaka na ba limite na batu. Mutu nyonso aza mutu te akovandisa ya omemani pembeni na yo. Je crois que ba makambo nyonso ekomeli yo o apprendre déjà comment vivre avec le gens. Mutu aza comédien aye apprêter musala na ye ekei. Ce que je apprécie beaucoup chez SB, nano toyoka te ke batonga boy pa SB. Baloba boy na tournage ya SB nano toyoka ngote. Po alinga kakutu biloko wana te bimake batonga ki boy pa na ye. Bafani ya Belleville baluka toujours de problème. Ah ezalaki na Mama Teresa. Donc Belleville déjà jalousie wana za nango depuis kala. Mama Teresa ya ko tourner pas Belleville ke na tourner pas Sila. Ti bafani na eta mokola sala kaka 15 minutes alobi makambu oyo apprécier pas Sila bafani na ba tomboki. Pona nini Belleville nani Mama Teresa ndaza bongo tatonga ka Belleville boy na boy. Tout ça pour chercher des problèmes. Biso tokoya awa te to banda kosala banalize ya bazoba banalize ya makambo tozo comprendre te. Est-ce que Belleville a fait quoi à Jérémie pour akomati na ba niveau wana ya kobimisa ba vérité cachée? On se pose pas de questions. Qu'est-ce que Marina a fait à Jérémie pour bakomise na niveau wana ya kosala ba audio à plus de 20 minutes pour na abimisa ba vérité cachée basala kenini? Po depuis kala yaza fana Sila batongaka na bela kuna batongaka Sila ya yoka kalobaka te. Ça parce que alingi na ye koboma moto. Mais amoni trop, c'est trop, c'est trop. C'est pas parce que Jérémie a yo tourner na film ezoya bomo na Jérémie na Aminata son père. C'est pas parce que Jérémie a yo tourner na SB ya mwana bimisi vérité te. Tout ça la kaba, tout ça la na ba raisonnement ya bana miki ete me ya mikolo. Les kambo o e bandi déjà depuis longtemps en va Belleville avant Jérémie a yo tourner na SB. Jérémie aza na numéro à Sila, aza fan à Sila. Pourquoi pas le cas qui n'a pas manière nyonso te aya ko loba makambo nyonso pas Sila? C'est parce que alinga Belleville mutalaki sie musala azana quand même na reconnaissance wana. Yango na iki loba te mais il a vu que trop c'est trop. Yango aye ko loba ye ko panza sango. Soki Marina la balinga beta Belleville musinzo. Nous on s'en fout de ça, moi je banalise ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Soki ezaki comédien mususu na ngana ya kopesa toli na ngana ya koloba na tia to siesa na sie bomoni a makambo 11 na mama epela na la duchesse na kota ki na pesi point de vue na nga mais makambo ya Belleville o baswanisaki o balobelaki je peux pas entrer parce que bato ya Belleville batikala jamais kokotela Sila ta bisika Sila aza na raison bakotela kete alors biso pe bakuki tokoyaka te to bando kotela moto akotelaka Sila te biso tokokotela te po biso déjà topesa point de vue na biso toza bafana na Sila toza bakuka Sila on restera jusqu'à la mort. Alors botika par exemple Kovo d'or amona Sila na matanga ya mama Sephora alanda ye Sila pesa mbongo Sila kabela ye mais après ayo lobela Sila mabe na TV. Pourquoi? Nyonso wana po anini ki motema mabe ya ba comédien ya bato oyo ya ba comédien kutu te ya bato balingaka Sila te nyonso o muninga azosala bozomona ngo mabe. Après émission to koti émission mususu ezolanda na sima Aminata son père après ba tournage na ye o akendaki ko tourner na SB azui ba menace. Pourquoi? Pona nini ezaki bela activité pona nini kaka Sila
bozomona biso pe tokoma déjà na ba niveau ya ko imaginer que Belleville atindaka bato bafinga kasila et aujourd'hui on a de preuves que c'est vrai. Parce que euti na munoko ya moto mususu te ya munoko azaki ya moto azaki pire na yo azaki na Belar TV kuna. Lelo to confirmer ba makambo na biso o to bandaki koloba ke Belleville atindaka bato bafinga sila. Lelo to confirmer yango. Yango sila sois prudente mama. Sois prudente donc ko sakana te makambo bato même ozana moto zo sola na moto zala prudente. Po bakoko selo na makambo lobi te ozala te ba inventele yo. Po na communauté na biso tozana bandoki. Bato balinga omona bato bakende liboso te. Balinga omona bato ba avancer te. Soki bolamu na yo bango ba omona ngo ka mabe. Yango wana eza pasi makasi po na bino. Donc eza pasi po na communauté oyo bino bokanisaka tango boyaka boloba mabe asila toujours kombo na bino na kombo asila fesa bosala na bino propagande ya star na biso boyebaka te tango boza toujours sila bomona étoile bosala propagande ya star sila star makasi bino bovanda na bandako botala mosala Bekam bosepela na ye mais lelo bokoya na ba TV bokomi kotonga ye botiaka na mitu na bino bien que SB eza entreprise biso tolingi koyeba te ke soki mutu wana baza na rankini na oyo aza na droit ya kosala na SB po makambo rankini na ye na oyo etali biso te biso toza na posa lokola aza acteur to actrice apesa biso le meilleur ye donc le reste là on s'en fout de ça. On s'en fout de ça, ça libisote. Oh, si la zoaraka bato ya baninga, si la za jalouse ayiba kaka ba comédie bato. Ayibi nani, comédie ya muto azalaka te. Soki papa elombe kuta format ba peshanga basila, mais lelo ba koma na banini na bango po comédie ya muto azalaka te. Muto nyonso soka sali produit na ifo afte tango po produit tambola eyebana. Siko bozo yo betela biso masoloni. Donc botika, lelo na yeli bino na kimia po na expliquer bino bo comprendre bien. Bino boza bato okutu bokoki kosepelaka te toza na actrice na biso ya monene parce que botala na ndeti exemple film ya sila oyo ivoirienne etalami partout dans le monde. Sila aza fierté ya Congo soki balobi lelo bazwa kaka actrice moko na bana basi na Congo asala mosala bien Bekam bokozwa Bekam. Pourquoi bino bolingi kozokisa en passant na yoki mama vi ya mawa aleli lelo akomi na ba rankini na mobali na ye parce que kaka bato ya YouTube bolobaki bosalaki nyonso na ki motema mabe ya bato bozoyeba te makambo bino bosala bosemaka nini na mitema bato boyebaka te oyaka te kaka te osala analyse po ozwaka ba vie osalaka bomi ozobebisa vie ya moto ozoseme nini na mitema bato bolingaka en fait sila tikala ye moko sila eza entreprise SB eza entreprise mutu nyonso fo ya kozwa po na chaîne pe ekende liboso po na bango moko po ni comédien nyonso soki SB abengi asepelaka parce que ayebi ki aza na visibilité ba ofuta ayebi ya kotalama partout. C'est ça. To ya plus to matisa mosala ya ba comédien na biso ke tozala kaka wana na mafinga na boy. Si la zwara kaka ba comédien bato baza ba comédien faut ba travailler partout. Mutu aza ata signer contrat na mutu kende eza bo yo faut travailler kaka te. Eza de même que Gatsby excuse na linda nde baza bongo soki mutu azo préciser bango ba jouer amoni ke rôle linda mutu ko jouer linda ko jouer akokine bien sûr que ça produit ya SB c'est tout à fait normal tozala na ba banalisation oyo te na ba analyse ya buzo ba te tozala wana te donc babakuki bozela wana branché film asikezo kota bo partageaka boya ebele na lingaka bino botikala malamu bo like